Mbote lisusu bande ko balandi atoko mwa pende to mesana ko kutana biso na bino lelo esengwezalité parce que na plateau na ngai nazana makambu oyo ko seplisa bato mususu te ezo lakisa ke na mboka na biso Congo soki pe état de droit yango ezaka siloga soki pe ezalaka ndoto toyebi nanu te mais makambo oyo kana mboka na biso Congo eza mpe eza mwa moke pasi ezo sala malamu te parce que na mboka oyo bato baza censé ko protéger mibeko bango nde bazobuka mibeko yango moi nayebisaki bino tu oyo so na lakisi bino moto oyo numéro bo voter so na lakisi bino te bo mekata mokolo moko te bo voter soki bo voter oyo ngai na lakisi bino te bo benga ngai te ke ndeko Didier Kiku awa na kiseso nzele ezali te awa na kiseso bakulu na bakokotela bato bandako parce que l'air est grave bandeko biso ozokanisa ke bakoki kosunga biso un jour bakobalukela mpe biso yango wana nayebisaki bino Kisasa Congo mobimba soki na lobi na changu ndeko boko voter yeyo bo voter soki na lobi na kisenso kuna epa na ngai bo voter ndeko bo voter parce na kisenso yango bato nyos baza ba député nationaux na ba professeur baza kuna na kisenso difficulté mai ti lelo ezalaka na kisenso yango nzela malonga ezalaka te ti lelo na kisenso insécurité ti lelo donc ba changer na bango le côté alors yango to boy lobby bato mususu ba koma ba utiliser na commune na biso même mokolo ya lelo nazo yamba awa na plateau na ngai famille Tekwe baza bongo kuli na commune Limete na avenue Kasavubu numéro 42 quartier Nzadi précisément à terrain waya oye bani mingi na kuna tuza kuna na Kingabwa na kosenga na bandeko nyonso bolanda nini oyo famille e ko sala e pa na biso na kata plateau na biso na colonel be numéro 1 commune ya Gombe bolanda fona bokebi est-ce que bakufeli mutu est-ce que baye ko senga iloko moko boye nini baye ko sala awa eza surprise pona bino bon eza surprise parce que makamuso se boyoka yango déjà mais bolanda bokebi nyosu nini famille Tekwe baye ko sala awa na plateau ya Tukoma télévision mbote bande konanga mbote na asi liboso nanga nazala Tekwe Anderson Tekwe Trésor et Tekwe Sylvie. Tu ne connais pas, pas Tekwe Anderson, Tekwe Sylvie. Bon, comme Yaya a Pessingaï Maloba, biso tozali famille Tekwe, biso tozali bana ya fait colonel Tekwe, au bâtiment Sobaebi na Kingabwa. Azalaki, il a travaillé sous les drapeaux. Azalaki, directeur de la transmission. Azala mingi kona mboka nandenge nzamba bengaki moli monae. Maman Nabiso ezali général-major Symphorose, Azali secrétaire général actuel et ancien combattant. Et là que memi biso na émission na yo to komi wapi, c'est parce que tozali victime il y a un comportement barbare, il y a vice-gouverneur où azo répondre na kombo ya Gérard Mulumba Jekoko. Biso tangu papa na biso akufaki batu nyonso bayebi bana basoda ndenge ba vivrak. Basoda bazwaka mbongo na pasi basoda banyoko amaka bakendaka ba place ebele biso papa na biso akufi parce que akizaki ko installer ba antenne parce que azaki directeur ya transmission ndenyo kaswaka e ba antenne ya armée parce que azalaki moto oyo azaki ko installer ba Motorola ba antenne ainsi de suite biso toza ba politicien te biso toyepe pona makambo ya élection te parce que toza na période électorale mais tu es qu'on dénoncer, tu es qu'on revendiquer parce que tu es victime. Il y a acte oyo vice-gouverneur Jekoko Mulumba a sali. Vice-gouverneur a sali nini. Biso toza na lupangu na biso papa tikela biso atikela pe mama na bana atikela mama Jena Kabwanga Symphorose ou aza secrétaire général actuel et ancien combattant. Grand frère na biso afandaki na ndako amoni vice-gouverneur aena bakuluna. Tango akomina bakuluna liboso ya lupango, bakuluna bandi ko buka ndenge bomona ekoleka na ba image. Babandi ko buka lupango. Grand frère na biso azali lieutenant, azali officier, sous-officier na la police. Officier plutôt. Aye atuni mais vice-gouverneur. Tomoni oye ko buka lupango. Wapi mukanda o ezali ko lakisake ozali na autorisation ya kobuka parce que chef de l'état azali ko prôner état de droit azali ko lela butumo ya instauration état de droit. Cela signifie que
bato nyonso bazali na gouvernement na ye bazali censé à incarner vision wana pe à instaurer état d'état. État de droit là ici respect à procédure. État de droit là ici respect à texte. Biso penser na biso ezali na certificat d'enregistrement bato nyonso bazolanda bakoki ko vérifier. Parcelle numéro 46 59 volume A220 folio 62. Bakolakisa croquis il y a certificat na plan cadastral ndengezali. Eza parcelle enregistrée na cadastre. Pe ezali na numéro d'enregistrement. Donc ezali domaine privé na biso. Domaine privé ezelo komoko eza sacré. Mutu akoki koya na domaine privé na yote abanda kosala makambo ndenga lingi. Mais vice-gouverneur il se permet de beaucoup de choses. Tokokota na makambo na mususu te. Mais biso lelo toye awa pona ko revendiquer o eza droit na biso pe ko dénoncer ba genre ya ba acte wana parce que eza ko troubler ordre public pe ezali ko sala passe na ba paisible citoyen o ba acquérir biloko na bango dans la légalité ou en bonne et due forme. Abuki mir na biso ya lupangu ya liboso abuki pe miro ezali mitoyen abuki pe mir ya sima soit disant que place wana ezali nzela. Mais biso toyebiki avant baya ko buka lopango ya moto il y a une procédure au esalamaka. Il faut baper sabino préavis pour besoin moyen ya ko longola babiloko na bino ou bien besoin moyen ya ko échapper na ba danger mosusu ko koma. Toyebi pe ke soki baye ko buka ndako ya bato bayaka na brigade ya démolition oyo eyaka eyebi esikani ne ko buka eyebi pe esikani e ko buka te. Et puis azalaka accompagné dans la police pour na ko sécuriser population. Maintenant ndenge bomo na ba image vice-gouverneur ayeye moko na bakuluna akomisi na lupango na biso babuki na bakuluna. Et quand notre grand frère oya officier ayebisi ki akosala bongo te directement apesi ordre na bakuluna ba betaye. Tangu babandi ko bunda ba policier pe ba moni ke non azali officier bakokai ko toucher te nde bakimisi. Donc jusqu'à présent à côté kalisi kinga boite lupangu na biso moko mais tozo jouir na yango te. Il y a droit à jouissance na droit à aliénation. Il y a une partie à lupangu na biso par force à commission nzela. Même ici azalaki na besoin yako ça là pour na intérêt à la population. Mais il fallait que solo là na libota na biso. Il fallait qu'il tout ça la procédure oyo loi et ya expropriation pour utilité publique. Mais il y a à respecter la loi té. Le vice-gouverneur to éviter ceux qui hasard au dessus de la mêlée. To éviter ceux qui na mboka oyo ezali na mutu ya koki ko maîtriser yete. C'est ce qui fait mal. Yango to lelo ko senga mokonzi mboka parce que to éviter ata bato musu ba yebisa boyoka te. To ko senga son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ameka ko zonga biso na ba droit na biso. Vice-gouverneur ayebi maman na biso très bien. Pourquoi akoka ko benga yete? Pour que ayebisa que non tala situation ezali eza boy. Batongi stade biso tozali na mur mitoyen ou ezali ko séparer biso na stade. Ba tenir compte ya plan cadastral de population est comme qu'on tourner pour les cas. Mais pour nous trouver solution, bogoya ko buka lupango est enregistré parce que aux vice-gouverneurs après on solliciter que va voter ngai na voter année passée mais à nous on a voté été parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui vient pour troubler l'ordre public. OK, tout ça n'est pas dans le trésor, tout que n'a pas papa Anderson ndeko Anderson aux officiers yo moko yo vivaki. La terre on mais quand on relater biso bon to ke na mitu na moke ah besoin d'une introduction. Oui, merci. Na bien moke na yena komi na moyi bazo buka. J'ai interdit à ces gens là mais oui pourquoi pas azaki na sima ngai abi ngai ndem na tin babuka. Je tourne et je vois le vice-gouverneur. Na yena c'est excellence. Mais yo tini babuka est-ce que vous avez un document? Il m'a répondu non, document ça na quartier. Non mais non. Ça c'est un domaine privé. Si vous voulez détruire, il faut nous aviser. Mais l'autre là, qui était à côté de lui, on se répond au gouverneur. Attention, je parle avec le gouverneur. Et du coup, il y a dit, allez, Bokangaï. Bandi ko benda ngai. Bandi ko benda, bana quartier, à coquin d'été. Je tente pas policier, bah, il va monter, bah, zongi na bango. Et comme bon, le cas, il n'a pas auditeur, mais ce que vous faites là, ça peut se retourner contre vous. Yo yebi le pango bien, to yeba ninga na bien. Mais vous faites semblant pourquoi?
Nous avons un certificat d'enregistrement. Ceux qui ont lingi ko buka. Mais il y a ce document ou ceux qui ont moyen été. Tout compte en tout là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où je me suis dit et une policière a la photo n'engue bazo menacé ngai. Yé qui a doublé, a bêté patte, a eu téléphone a bouki. Et c'est l'un des bateaux quartier pourquoi moi ba kimi singai n'engue na kende là. Quand on va au Bouka, est-ce que au moment qu'il y a Télémaki, il était là avec Chegé. Des gens que je ne connais même pas, très bizarre. Oui, il y a la chose qui je ne les connais pas. Il y a en principe, il faut qu'il y ait des préalables, des procédures. Ok, maman, vous allez voir ça. Bon, personnellement, nous avons vraiment accepté pour déjà grand frère et petit frère déjà balobi ou balobi kaka yangoana. Yo zana onina koloba. Pour bande kwa zola ndabiso siko ndeba état de droit, tout état de droit. Il faut ba moto na moto ba limite na ye. So za makonzi, uzana pour respecter ba institution. Bon, personnellement, ceux qui na kokoloba ezakaka kosenga na ba autorité baza compétente. Pour bazongisa biso na droit na biso parce que le pango na biso eza balabala te biso to koli wana to zalaki wana batu o ba enclavé pe batu po ba lekate za biso te parce que ba respecta ki plan cadastral te si au moins ba tena ki compte ya existant balinga ki batonga po baluka ndenge nini batu bakoki kobima na sima ya école zériale soki eza na bato bakoki kobuka babaluka na sima batala soki bato wana baza na ba certificat d'enregistrement ya année nini pe bameka ko revoir batala est-ce que biso nde toza na faute to bato bayaki kotonga sima na biso nde baza na faute donc si donc pour ça na biso eza kaka ke ba autorité bazongisa biso na droit na biso parce que le pango wana eza héritage au papa sikeli biso eloko asali wana po na biso famille eza lokola aye ko salir mémoire ya papa na biso parce que po na biso le pango wana ezalaka une seule chose et inifiaka biso nyo surtout na famille donc bazong c'est la biso le pango na biso ndenge ezalaki toza na posa te que tout monde na ndenge batie balabala na katikati donc bazong c'est la biso le pango na biso ndenge ezalaki bazo c'est même le pardon ndenge zaki ndeko na pas ndeko na trésor biso nyoso yebike po ba ko buka démolition ndenge comme ya za vice gouverneur ndenge ville salaka et comme la rabato et puis ça a arrêté quand nous avons les numéros cadastrales il faut un document urbanisme et habitat au baro comme la bino là bisa bino bino nde bozaboli par rapport à numéro cadastral ba pesa bino bon habitat moi moké espace à l'état mais tout ça na bino dans 48 heures, tôt, dans 15 jours, bozong na place oyo bozalaka pour déborder déjà. Document wana bozalaki nango bozali semblant bolingi ka nde balobaka pour bango bazama makasi et comme ba pouvoir salir. Vous êtes en campagne, tellement que bazo kosela ngai. Bozali document na to ba kosela bilima. Biso certificat d'enregistrement na biso yango. Ezali depuis 1984. Ezana 40 ans. Certificat d'enregistrement selon Mobeko Yamboka au bisogno se photo tout ça ce que c'est les 3 ans est inattaquable même ici aux alliés gouverneur vice-gouverneur président de la République pour que au attaquer aux à place aux alliés na certificat on a comme domaine privé il faut ça la procéder à expropriation pour la utilité publique. Ce qui va montrer que batonga qui stade et que nzela ya batu kolekate. Vice gouverneur ko ya bukate, est-ce qu'il y a une attribution à vice gouverneur ko buka banda ko za compétence na parce que ya zali ba bourgmestre baza ba service ya brigade ya destruction zali à moins peut-être que parce que batu baza ko se poser ma question ezali parce qu'un vice-gouverneur il faut aller dans cabinet où va étudier le dossier à quoi il na bakuluna parce que ba soda au bazala qui so ba réagir ça qui balgaki ba lobake général a réagi mabe bana général ba réagir yango biso to boy kokota na voie ya turpitude to boy kokota na voie ya illégalité là on a tout mis boy est-ce que bozwaki invité tozo mukanda mon côté la seule chose otoyebi na époque ya honorable Jean-Marc Kabundi honorable Jean-Marc Kabundi mutatonga ka terrain wana
abeng atindaka bato ba kokutana mama na biso Géna Major Saint-Forose parce que azalaki mutu mo réfléchi amonaki certificat d'enregistrement alobi ke biso tolingi to somba lupangu na bino parce que tolingi to salango vestiaire pe to fongola nzela asalaki na brutalité te ayaki ye moko te par force parce qu'il est au-dessus de la loi pour na ko humilier bato bazali na domaine privé na bango pe na droit na bango ezali mba liboso te honorable Chekoko abukaka conteneur ya mama na biso liboso na Wenzambila nga mutu na yaka ko fait comprendre mais ayoki la batute na benga ki pe na ibse ke Géna atindinga ibsinga ike ozo ça les destruction méchante alors que non vous avez volé nous on va casser mais ceux qui si on a volé biso to na TV il a droit de réponse to l'axi certificat na biso yango monde combien lambo c'est parce que c'est plus de 40 ans yango mais ceux qui ont un acte contraire il a le droit de réponse aya ko l'axi biso tant mususu pe ya yaki ya zeka superviseur ezara ville non ba tant sur lettre il va décider habiter yaki to ba konzi a Congo ba que place sur la bino bozo ki mandambu ya l'état yaki ko superviser mais chef de quartier a notifié biso te biso na lupango na biso to moni le côté batikala ko convoquer biso te na quartier ou bien na commune ou quelque part pour na koyebisa biso bakoki ko condamner ou par défaut te avant ba condamner mutu ba yokaka e même criminel avant ba condamner ba yokaka e bakoki ko ya ko banda ko botola yo eloko na yo te sur base ya ba décision imaginaire biso ce que to ko attaquer ndene parce que PV à démolition ezati abuki mir aya abuki na église Nadal o ezaki na kati abuki Nadal ye moko nde bo mona ba image wana azopesa ba ordre parce que Chekoko c'est le tout puissant c'est aza vice gouverneur on ne touche pas yango biso tozo senga ke ba konza mboka bo protéger biso pe toza en danger parce que grand frère na biso akoma liso na lupango te batika bakuluna na balabala wana à tout moment soka komi pour basala emabe parce que banane bazo kenga le pont na minute to le babo la lupango ya zunio c'est un ndam pour le moment abukaki église ozaki na kati ya lupango onga na déjà parce que je suis pasteur babuki na cher baibi bakiti na bakuluno baki na bango baibi na bapania mabonza ye azolo alobi ke même ceux qui n'a pas 1000 chaises na église oyo jamais ba voter ngai malam bobuka lupango yo po ba électeur ba voter ngai on est à quelle ils ont pratique ya modèle nini est-ce qu'un vice-gouverneur peut vraiment se comporter de cette façon biso tant que biso maman na biso azo kama lobi que non c'est pas un vice-gouverneur qui peut faire ça je ne sais pas est-ce que bossa ba contester moko particulier tout ça na contentieux yeti bakola na ba grand frère na biso grand frère na maintenant il a 60 ans grand frère na biso mususu akufa il venait là-bas il venait manger chez nous. Ezali que pour son électorat, il prend des décisions populistes pour que Batouba se paie là. Mais des fois, il ne se réfère pas au droit. C'est ce qui fait mal. Les autres généraux, famille en général, Ezali en danger. Parce que vice-gouverneur de la ville, Chekoko Mulumba, a violé domicile Nabiso, a yépé la destruction méchante. To sengi bo protéger biso. Ce qui est là, Bouki Lupanga Géna Major Kabouang. Dans l'illégalité. Biso to l'axi certificat d'enregistrement. Peut se défendre pour l'intérêt à l'upango à papa na biso, même au prix du sang. Parce que on aura des menaces. On cherchera à nous faire du mal. Mais si nous sommes dans la légalité, lui il doit fléchir. Soit il vient demander pardon à la famille, il reconstruit notre mur, il répare les dommages. Mais à quoi qu'il ignorait comme si rien n'était. Et il reste chez lui paisiblement. Nous sommes en train de souffrir intérieurement. Oui, ma femme aussi était à la terrasse. Est-ce que il y a une invitation à la ville, à la commune, pour nous habiter une partie Yanzila? Parce qu'il y a un gouverneur. Pour il fallait les locaux sous-bassement. Aza, on a garé l'institution. Il y a vie de ça. Donc, pour aller faire ça, il y a le pan où il y a quartier Nzadi, avec Kassavu le Mokarande, il y a une partie Anzela. Comme l'équipe d'invitation, il y a un composant soda. Ça, il y a une invitation de fans. Monsieur le journaliste, j'espère que notre famille a étudié. Hein? Tout ça, tout tanga. Et notre propre père,
Atanga, avant de vous répondre à cette question, papa a sali Belgique, navire Vols, à Israël, à États-Unis, pour la Kotanga. C'est-à-dire, à quoi qu'on l'ingate que bananae, à tika bango bazoba. Je ne pense pas. Avant de vous répondre, ceux qui ont croquis que vous en avez comme ça, je vais vous répondre après. Croquis est mon croquis à mon amoni. Autant les sabisos nous les allez wapi. Oui, bazomona, tu vas par mon abaro serré, bazomona, vous savez, ce qui est là, il y a de ces gens-là qui ne connaissent pas les contextes de ces milliers. Mais Pessangata ne fait que 2 minutes, n'est pas ce mot historique et puis vous comprendrez. Oui. Au moins, les soi-disant miro, ils croient que c'est notre mire. Ils ont mire nabisoté. Ils ont mire la société Noguera à Tongaki. Donc pour nous, c'est un mire mitoyen. Tina souka ya terrain. Et servitude nabiso pour nakobima. Ne ya monjela sima o bazolo batokanga nzela. Ils ont nzela nabiso batikela biso poto bima. C'est-à-dire après nzela wana, il y a un mire mitoyen. Les gens ne peuvent plus passer parce que c'est une concession d'autrui. Et ils ont la cadastre. Récemment, mais je ne sais pas ce qui est, excusez-moi, honorable Jikoko, a un contexte. Et nous, vous verrez, même dans le quartier des jeunes, historique, il y a quartier. Et la plupart des gens qui sont maintenant là, mais seul, c'est les croquis qui peuvent parler. Ceux qui certifient la bise aux alliés à Yamabé. Tout est justice à ça, mais nous n'avons jamais été notifiés. C'est pourquoi j'ai demandé au vice-gouverneur à exhiber un document où ils ont testé que Aya Kobuka place. Il m'a répondu qu'il n'y a pas lingi. Voilà. Est-ce que tu as un hôtel de ville? Il n'y avait pas danger. Je n'ai vu aucun policier. À combien de benga benga? Policier. C'est pourquoi les gens du quartier m'ont protégé pour que nous place. Mais il n'y avait aucun document. Et je vous dis maintenant, même si tel était le cas, tout le monde partout. Il y a aussi les médias, non? Il y a les médias qui arrivent. Balimba Bouka place, Bakina Bouka sur la gelée mona. Médias, c'est là qui oui ou non? Babouki la banigno, médias, c'est là qui oui ou non? Il avait des policiers ou non? Il avait des stations de ville oui ou non? Bon, et maintenant lui. Pour Biro les Aranakinga, pour moi, Biro les Aranakinga bois. Médias n'y a rien. Il est venu seul, en complice avec ses couleurs là où il y a Gérata. Il n'y a pas de ça, il va forfait na bango. La minute où le pan vous avez ma boca, on a bien tout le pan, place Babouki. Place Babouki, tu as une insécurité. Pour le pan, vous avez place Babouki ici là. C'est quoi le pan à côté, vous avez vide, côté un peu vide. C'est-à-dire, nous sommes maintenant en insécurité totale. Nos locataires sont en insécurité totale. Otali caméra Nabiso, ministre urbanisme et habitat, il y a des garants, non? Il y a cadastre, numéro certificat d'enregistrement. Oui. Oui. Au sol, il y a Makambo. Il n'y a pas un candidat, député à Moamba. Je crois qu'il y a Makambo comme nous avons la solution. Bon, fanda, bon sur la boyeba. Est-ce que Nana a pété limite à Mouninga, Nana a salé faction, Awa, Nana a joué moi mon la brutalité. Puis un message, tu vas continuer. Bon, Nazo Senga va Bakonzamboka pour Nazo Senga Bakonzamboka va faire revenir son endroit parce que c'est que le vice-ministre vient de faire, le vice-gouverneur vient de faire, c'est vraiment illégal. C'est comme disons les juristes, c'est contre les games. Aïe de son propre gré avec des koulouna, sans même nous avertir, aïe casser, à mon état de aïe un document, à mon épée document n'abissoté, ils nous ont pas donné le temps qui est au expliquer parce que c'est lui-même la loi. Bon, moi je suis militaire, je suis policier, n'a entravé et comme je me soumets à la loi. Alors je veux que tous les gens droit d'abisso. Ok, maman, est-ce que au vu que tu as la période de campagne,
période la campagne oyo batu misusu batu mingi bazaka manipuler baya banouer baninga est-ce que bino famille na bino boyote bonouir vice-gouverneur to makambo zolo ba o esami réellement ba image yango eza kala to za récent yo za mwana mwasi mama tonga kalibota mama sangisaka na lingolo ba na vérité ya solo. Bon, merci papa. En tout cas, tu as un intérêt. Et pas n'abiso pe tu as ba politicien te. Tu kotaka pe vraiment makambo ya politique te. Intérêt moko to za na ngote ya oko c'est la ngakuna benga ya Gérard. Parce que za grand frère otomoni de babande ki to bande ko za na bango na quartier. Bon, réaction na ye jusque là biso nyoso tout to za étonné ya komona ki a réagir de la façon. Tu as un intérêt à ko c'est les makambo te. Ba image za témoin. Même ngamoko pe na kitaki côté kuna na c'est pour na vérifier si réellement makambango exalamaki c'est comme ça. Même les locataires qui sont là à Sali déjà j'ai dit une semaine à la place au côté toilette c'était. Donc azo vivre nazo yebate na minute soka akenda ka toilette place ni parce que faux sceptique na yé ba buki yango. Donc tous un intérêt à cause c'est là yé ba makamunyo sote aza vice gouverneur biso poste na biso ezaki to benga bango ba honorable. Ce sont des personnes à honorer. Toujours honorer bango parce que bazo respecter loi. Donc ce qu'on commis kokende à l'encontre à loi, azo perdre na donc kazaka o ya zanango. Donc nous les respectons beaucoup. Donc yépe à se respecter. Azong sabiso na ba droit na biso. Aya ko tongamir na biso. Kaka ndenga yaki ko bukango parce que l'état azana ye na likambo moko te na makambo wana. Yemo ka sala ngo de son propre gré. Pona azlanda ba électorat na yeba meka ko na bon na yebité pour biso loko eza église alobi ki église ba ko ki ata pesi so 1000 chaises to ko sala le côté kuna ba to baze belé soki baza na posa ya opération o basala ka ya kobuka ba baluka na singa na sibango ba baluka ka na sima za réel ba mona ba construction anarchique ba to ba tongi ndenge balingi na sima wana c'est là où il faut ça la musala. Il y a ça qui se base dans le pan où ils ont un certificat d'enregistrement, même vous-même. Ok. Pourquoi c'est de l'autre côté? Vous avez bien Gérard, non? Dans la paix Gérard, on va reçoit le mouki. Tant ça que l'andayo, atlanzela motomususu. Et vous savez Gérard, tala bakamosa les panabiso, oui pas nabiso très bien. Tala caméra nabiso. Bon. Bon, si je peux dire naye, il y a Gérard, oza grand frère Otoyebi na quartier et le ko la biso na kingabonde to vivre ka ezalaki ezala ko la famille. To bande ko vivre te loko la ba quartier batu musu bazalaka so moni ata balabala wana okuta te numéro 1 na numéro 2 au moins numéro 41 kangami na numéro boy parce que ezaki loko batu moko bazo vivre en famille donc nazo sengaye na bolingo nyonso loko la yaya wana nga nazo sengaye siko loko la leki na ya quartier aya to bongisa makambo pona nga loko la mama loko lobike mama atongaka aya pona to bongisa makambo parce que tokoki ko bomana te moni toki ko bomana te loko la bana ya quartier moko akoki ko ya pour que to réparer likambo wana parce que déjà aza en dehors de la loi et ce qu'il a fait l'état mutatindi était il n'a pas engagé l'hôtel de ville il a engagé lui-même parce qu'il to moni engin ya hôtel de ville te to moni ba brigadier ya destruction te aye yemoko avec bana na ya quartier donc ceux qui a moni ke nanzela wana o pesa en voix mususu aya to yokana comme famille à réparer ba erreur na si je peux dire ça. OK, merci. Ndeko nanga trésor, to y pa na yo. Est-ce que yo za sincère ba premier be konde trésor pasteur. OK, ndako tant ya buki et ndako ba buki clôture. Est-ce que je nga na hôtel de vidéo vérifier dans un document mo boy note circulaire o ezali ki na Kingabwa na quartier Nzadi. Il faut baya ko démolir eza le pan moko na avenue Kasavu numéro 42 et zo mwandambo ya terrain. D'abord, biso le pont a ces endroits terrain parce que certificat d'enregistrement on a à 40 ans. Pour votre histoire, Kala, hôtel de ville, Bayaka, Babukaka, Mirwana. Quand on est entré, mon tokenda qui collecte ça certificat d'enregistrement, hôtel de ville Moutoye zone Samir. Union Soana ezana mikanda pe yé vice-gouverneur a censé avant à proposer un acte. Et tant que personne publique, on va faire courant. Il faut à se référer à cadastre. Il faut tout dans le ministère des Affaires foncières. Il faut qu'on vérifie. Parce que bon, ils ont troublé ordre public, ils ont bébisa
qui étudie à paisible les citoyens, on va faire des panabamo, les domaines privés sacrés. Biso, tu sais pas na biso, ceux qui nous pangent et sali 3 ans dans certificat résultat, bah takakate zami be kwa mboka. Même si on a président, tout le monde a Sarkozy à Sambit, affaire Big Malion à Sambi, affaire Betancourt à Sambi. Les choses parce que ndenge sala bongo, ezali ba fait moko pénal. On peut aller porter plainte à la cour de cassation et ça juge naturel parce que l'hôtel de ville n'est pas derrière ça. Nous avons vérifié. Moi je suis un juriste. Nous sommes allés avec mon grand frère au quartier, il n'y a pas un document. Nous sommes allés à l'hôtel de ville, il n'y a pas un document. Et le gouverneur ne connaît pas ça. Nous profitons aussi pour dire au gouverneur, Ameka quand même qu'on calme, il y a trop d'habits. Nous on espérait sur lui, on pensait que des mandats salaires au bon sakinga boy bon ngana pété. Ba place ya bon gisese belé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait mais tala siko ya komi goya ko buka banda ko ya batu ezana certificat d'enregistrement. Batu musu ba kokoro lo baté. Mais nous sommes les enfants des militaires. La seule chose qu'on n'a pas peur, c'est la peur. Donc on a un bangate et on ne craint que Dieu. Et maintenant lorsque ça que tozali na droit na biso. Lorsque tu as un droit, tu as un certificat d'enregistrement, tu réfléchis. Yango, c'est vrai, négocier à lobby, voir une négociation causale. Mais on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Na combien là qui est excellence. Oh, ça les a violations. À lobby n'a que non, on va attaquer ces certificats. Est-ce qu'on attaque un certificat avant ou bien après avoir démoli? Est-ce qu'on peut venir démolir une parcelle qui a un certificat d'enregistrement sans pour autant informer les propriétaires de la parcelle? Est-ce qu'on peut venir démolir avec des koulouna? Est-ce qu'on peut casser une église sans pour autant informer l'autorité de l'église? Est-ce qu'on peut venir briser, détruire l'autel de l'église sans pour autant parler au pasteur? Il n'a même pas le respect du sacré. Après, quand je lui ai appelé, je lui ai dit ça, il enverra encore des gens pour commencer à reconstruire l'église selon son gré. Pendant qu'il y a la Bible, Moïse a ton église selon ma modèle, il se croit à la place de Dieu. C'est pourquoi Dieu va les frapper. Ok, il y en a le Biboye, pasteur, il y a pasteur. Naza pasteur, nazo défendre l'église. Nazo défendre l'église. Nama kambo ekoya kiao. Ah ouais, que mon juriste. Jurisprudence, bande ko kangai. Avant ya, nous le biga bien attaquer certificat oyo d'enregistrement na bien besoin. Mais beaucoup to fondement nini oyo pesa ngingisa ya koya ko bouke pas na bino parce que le biko a ko attaquer avant de baya il fallait ville abana ko attaquer ne bongo boz la vertique certificat na bino za attaquer par les voies constitutionnelles bon abo kende bino po ba preuve na bino ne par là so ba gagner qui procès ne ba ko bouka mais ni vice versa. C'est parce que lui il est au-dessus de la loi. Yo kasi banda ko ya bato nyonso abuka à respecter la procédure. Non. Mais et l'autre chose ça biso pas c'est ça que ba konzamboka bazotika. Yango lelo to yo senga chef de l'état. Talaye mo chef. To senga papa Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le garant de la nation. Mais ka kokote la biso likambo, ezali pe na période électorale, ngana ko voter au passer na lingaka yo. Ce qui vraiment au résoudre le problème au pona biso ndengai na kondima ke Congo ezali état de droit biso certificat d'enregistrement na biso papa pesa na l'accent yango mo konzamboka yango to azali papa na biso to na droit certificat na biso yango yo papa président tozo l'accent yo étant que mo konzamboka o ezali plus de 40 ans mais honorable vice-gouverneur Jekoko Mulumba Gérard aiko buka lopango na biso ezali na certificat a menacé biso a beti ya na biso maman na biso général major Kabwanga azali en danger famille na ezali en danger bosong sa biso na ba droit na biso ezali kaka yonde mutokoki ko faire calmer parce que ayoki la ramototé yango to sengi étant que garant de la nation magistrat suprême bosong sa biso na ba droit na biso parce que to na certificat na biso. Ok, ndeko na ngai trésor mutuna mibala asuketikali ndeko na ngai obi na yebisa bandeko nga so na soutenir candidat président de la République il faut soutenir ndeko yo na yebi ndako na yebi sika na bango nga na zoka problème na mona mwasi mo na beta sur na télévision ngona mwasi obi na ngai papa Kiku elo ko sanga na ko funda yo pa mama na bino nazo ke pas na bino funda pa mama na bino est-ce que yo peut ko tenter o yebi ba Gérard
oyeba ndeko na yo okende osolola en famille bino na bino bana kingabwa limete okende osolola olobaki na mama ye tansu ya leon bota likambo koyeli biso kuluti na biso tala makambo ya osala kata lipongo ase boko osola na ete aya régler dossier oyo mama na biso agendaki koluka ye plusieurs fois yamba ete et puis ayokela moto te yango tosoloba awa ti lui il se croit au-dessus de la mêlée même nous tendere tozoya kodénoncer boye tozoyebisa bino déjà qu'il faut pas protéger biso parce qu'on aura des menaces bon ça ba menace est-ce que boyete po esa période de campagne makambo zo le bana boyete po bo tsali kamo bo ibande ko musba ibagno ndeko wana makambo sanga ndiko longo bante to makambo zo le bazo en fond na motema na te biso toza ba politicien te biso to kolini to bana ba soda armée za la politique biso toza na biso na tina te eloko to revendiquer za lupangu ya papa na biso o ya ravir biso par force tala yesko je me mo chekoko na ngo pese message directement même pendant 3 minutes ngai message na ko pesa ende na komela ki ye soki muta komi ko toucher église eloko ezali sacré c'est que mandat na eko muke na ibsa ki ke na komela ki soki a rétablir église te dans 2 mois vous allez destituer ba toucher eloko ezali sainté beaucoup ko ya ko buka hôtel ya nzambe te sans que bo parler na gardien en temple beaucoup ko ya ko buka domaine privé ya batute sans que bo parler na badouan parce que papa na biso nyoko mapo asomba lupango wana asombi en mon uniforme puis asombi dans la légalité pas dans mukanda yé pas yebi parce que akoli pe na kingabwa mais pourquoi lelo akoya ko buka étant que vice-gouverneur sans ko ya na brigade de démolition babuki batu ba toilette église bango ba komi otonga église batie bakuluna baye ko buka na ba menace ba beti grand frère na biso azi choc na kingo au moment où aza officier bazo salir mémoire ya papa na biso na quartier bayebi ke famille tekwe bayibaka place oyo lelo toza na PV ya démolition pété toko sa recours ndenge nini toko take nini décision administrative ndenge nini toko mi lokwa banyama toyebi nzela te yango tozo senga e azonga na bon sens soki azali mon congé il faut aya soit a bénéficier famille na biso na maman na biso basali procédure ya expropriation pour utilité publique ou soit atongel biso mir na biso azongisi mais soki batongi te comme certificat changé te le droit to moni documenté dans 48 heures totonga OK mais parce que jusqu'à présent toza na acte mon côté zo la que place wana ezali sur le pont na biso te a été zipe peuple congolais témoin tozi pe ba gonyo so témoin to kotonga pe to ozana position en légitime défense et lo konga na bise yango mais yes attends akei baba butu et pour travailler les mususu ndat ne ba retourner église non yango sala ki non les mêmes jours tant on a bengié atindi ba ba ndo bongisa église mais ba bongisa ngo mabe ba bongisa ngo ndenge sala ki te to bongisi tant to sali statistique plus de 90 chaises sente na biso ezomona na te eloko babetelaka drum ya likolo ezomona na te Charleston ya drum ezomona na te nyonso na pona nini po aye na brigade de destruction te po aye na ba policier te mais aye na bakuluna na lupango ya batu ebongo soki to bunda na bango batu bakufi bolinga ebolo baki elinga ke bimake non ba général Kabwanga banane baza violent non c'est le vice-gouverneur qui trouble l'ordre public. OK Kulutu Anderson yele bi okola place moko petit est-ce que vous êtes en côté de la bande OK n'est pas la bango parce que vous n'avez pas la bango OK ne yo atake mukolo oluka baboti na ye oluka bande ko na biso tala likambe ko elibiso. Monsieur le journaliste, il y a un adage qui dit ce qui mutalongo bilamba c'est que lingo mona mutakala na ye. Ce qui est vice-gouverneur a ebaki biso bien. Il aurait fallu qu'il vienne nous contacter ou tant la monnaie présence nangai a ouais ko ebisa ngo boutique nango. Mais lui-même, comme il est la loi, mais je vais vous dire une chose. Au moins, le problème est se poser entre les Israéliens et les Palestiniens. Il y a un problème à terre. Il y a un problème à terre. À quoi qu'on a 1 centime, il y a portion à terre, il y a parcelle qui sauté sans notre aval. C'est-à-dire, s'il faut mourir avec ça, nous le ferons. Ok, je suis message, tu as la vice-gouverneur. Talaye aux télévision pour le bateau talaye au peut un message soit boire le téléphone au sur la télévision. Monsieur le vice-gouverneur
nayaki na meyi ko expliquer OK ça c'était une parcelle où les gens na certificat d'enregistrement au boyaki au lakisinga document mon côté au tindi batuba menacer ngai ni tété population mbele au kangisa kingai mais eloko na yo senga na yo zongi sa parcelle na biso ndenge ezalaki soki olingi nzela lukela batu na bino pona koluka nzela parce que beza biso batu tongaki terrain te tango l'état lingaki kotonga terrain bolingaki bo modifier statut à plan cadastral que vous n'avez rien fait alors nde na zo senga na yo lokola omeka otika otambola ba kolona na yo lelo ko kende bango ba kozwa problème nga naza muta mibeko na boye ko agir mais nazo je regarde loin ti lelo zo mona nous n'agissons pas tout tiki no pango ndengona il aurait fallu faire ezala en matière de réflexion mais ceux qui ont s'entêté comme pharaon OK nous allons prendre les dispositions ceux qui s'imposent. Merci. Ok, merci. Ezalaki bongo famille Tekwe ezalaki ndeko na biso Tekwe Anderson, Tekwe Trésor, Tekwe Sylvie, nde bayaki awa. Bayaki ade de le bara mikolo biso ke mais de la matation. Bayiko solola. Pasi et comme li bango na libota. Nana komisi pasi na libota na baba la bike eza bongo vice gouverneur ya Kisasa. Nde ya kiteke pa na bango. Asali makambo elongo banité. Mais de senga apena bandeko nyonso tout. Na ba obaza pe na vice gouverneur. Na ye moko vice gouverneur droit de réponse ezali yaka to solo na yo expliquer biso na mokanda nini epesa kiyo makasi parce que ça garant une institution ya vie de Kisasa mokanda ne ko na famille Tekwe obuka ndako na bango soki mokanda ne ezali et que ministre urbanisme et habitat ne to mona bozo buka awa arrêté ya 1972 au ministre de l'urbanisme et habitat, ministre des affaires foncières, bah signaki, bah personne n'ingis la hôtel de ville et Bouka, Matete, Limete, ce qui pèse à mon Kandawana, parce que bien dans sa ville, document où ils ont certificat d'enregistrement, ils ont n'ingis un gouvernement national, bien dans sa ligne la décentralisation, il faut une instruction qu'on a l'écolo, ce qu'on m'a dit que ça va me Kandawana, au lieu d'un autre solo lit, on lui dit non, famille Tekwe, bah c'est là qui m'a bé. Tala bazwa ki ndama mabele tala tango papa na banga zaki soda makambasara ki yango droit de réponse ezali tozo zela da 48 heures so ezali bongote biso tokoya pe ko pesa commentaire na version de fait na biso autre okuta nango après émission na suka après mokolo malelo tika te kimia kolonzambe e na mabote na bino.